Bokoto, Bokoto, Bokoto. Mazo Zelabino, Bokoto, Bokoto. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bandeko nangai Bokoto, 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 Bandeko. Tout solo la mamuke, Salma Mikolo, nazi Tanya solo na binote. Allez, maintenant, Nazako Zelabino, Bobanda Kota, Moko Moko, ceux qui beaucoup mis à 10, Tobandi. Allez-y, allez-y, mes frères et sœurs. Bandeko Bitumba, Maman Annie Mishimba, bonjour ou bonsoir. Bokoto, Bokoto, Tosoro Lambango. Hein? Bon, tu as commis déjà 3 personnes. Ceux qui ont commis plus ou moins 10, Tobandi. Voilà. Il y a Edi Bolombo, greffier international des peuples Mokonzi, peuple souverain. Babundeli Mboka, Bato, Tozako Bundamboka, Ponabino, peuple congolais, peuple zaïrois. To Poussana, To Beleme, Penepenea. Il y a Etando Eke, parce qu'il faut tout seulement mouquer. On va mettre les points sur les i. Voilà. Annoncez-vous en écrivant quelque chose, comme ça je saurai vous voir. Et peut-être vous faire un peu de coucou. Hein? Comme Annie Mishimba, Maman Annie. Je la vois. Et voilà, donc Bokoto, Bokoto, Bandekonangaï, Tosolo Lamouke, Yaïdi Bolombo. Je suis à vous, je suis avec vous pour une demi-heure, 2 minutes. Tosolo Lamouke. Et voilà, Patrick Fonjabotoy, bonjour à toi et merci d'être là. Tosolo, Bandekonangaï. Azimo ata ya kosolo na bino nazali banda muke na terrasse pour na kozama mu pepe ko profiter na malgré le temps n'a pas été vraiment comme il faut, mais je pense pas qu'il va pleuvoir, mais tozangi quand même des soleil pendant que nous sommes déjà au mois de juillet. Bokoto bandeko to solama muke pour makambo l'air est grave, l'air a sonné. Comme on dit toujours, hein, il faut mettre les points sur les i. Tokosilisa bango mayele, tosilisi bango déjà. Tosilisi bango déjà mayele. Lokutana bango, tokobimisi yango sikoyo na poisa, donc tokomisi bango na suka. Ezali kameko bomba te. Bulu yekeo ezala mkati ya mboka na biso. Source nango ezali ka ba politicien ya ba tumusuti eza ba politicien oyo ya mboka na biso, toute la classe politique ya mboka na biso Congo Zaïre eza pourri, bandeko nanga ezali pourri, ezali kutu likambo ya ko hésiter te pona koloba yango wana eyebani. Donc bandeko nanga nazomona. Ah oui. Ah, ça c'est Baliangando. Baliangando Mokilimo Bimba. Merci beaucoup d'être là. Yaouna Zagolo Babande Konangai. Oui. Tout ça Kolanda ba discours ya batu nyoso, tout ça Kolanda ba maloba ya batu de gauche à droite, tout ça Kolanda évolution ya mboka na biso ndenge ezali kokende. Mais mboka na biso politiquement parlant, c'est vraiment dit n'importe quoi. Batoyo, soi-disant, oh, Bazali Namboka Nabiso, vous savez qui ils sont? Bazali, Batoto Bengi, sans jambage, criminels. Ce sont des criminels au vrai sens du mot.
et aussi des criminels économiques. Bivazon, la dame de fer, bonjour et bonsoir à toi. Donc, bango, baza batu, otoko, kosala bango confiance te, et puis bazali batu oyo jamais toko limbisaka bango. Françoise Makwena, bonsoir, et merci d'être là. Batu wana ba batu toko limbisaka bango te. Bande kolanga ici, je suis là aujourd'hui devant vous. Na monika kake, bon, il faut na loba muke. Normalement, na koloba mingi, tokoloba na bokoto, mais bon, na bokoto. Peut-être lobi na bokoto. Mais je préfère que je quand même moi mukelelo parce que c'est seulement Nicolo au lieu que tout sololité. Et voilà, donc ce qui est grave, on a remarqué, tu as remarqué, biso membre ya peuple mukonzi, dans des ordres bazar où la biso partout, dans ba combat et tout ça, et biso lokola tozali batu moko tout ça qu'on respecter nini objectif na biso, vision na biso, où il y a unité nationale, unitarisme, tokotikala ndenge wana, et puis tokoluka kaka tozwa pouvoir, pour pouvoir wana, to remettre au peuple, par le peuple et pour le peuple, suivant la démocratie et suivant l'état des droits. Où il y a le terrain et le copamba. Biso idéologie na biso yango wana. Vision na biso pe yango wana. Donc toko respectaka yango kaka patike fonja. Makamu toza ko bundela ngai na yo toza ko bundela ngai na baliangando tozo bundela biso nyoso na ba mama Nimi Shimba tout le monde Françoise Makwena toza ko bundela loko moko libération totale ya mboka wana. Tozo bundela ba politicien te tozo bunda te pona ba intérêt moko bo quelconque. Toujours bunda te pour na intérêt moko ya batu ke balingi bato lisa ba poche na bango mabumu na bango bazo ba bien na bango ne ba mesana pour na ko ba bien na bango. Non, nous luttons, nous sommes en train de lutter, de combattre pour gagner quoi? Gagner une certaine liberté de parole physique, liberté d'opinion, liberté ya ko gérer mboka na biso moko ba congolais. Toza ko bunda po tozala libéré na ba carcagnos oyo ba communauté internationale a organisé na ba nègre de maison na bango ba Paul Kagame, les autres ba Rwandais ba Ougandais alias Joseph Kabila, tout ce monde là bato wana il faut ba kende batika mboka na biso. Tout ça ko bunda pona teke pona ba politicien pona bo non yango mon tolobi yango clairement cette fois-ci 2020, avant fin 2020, il faut tout élément. Donc, tout ça, on a pour la mobilisation, peuple à télément, à bouter dehors, tout celui qui veut s'éterniser au pouvoir ou s'accaparer du pouvoir, sans respecter les bons vouloirs du peuple. Peuple nous a pouvoir, peuple nous a pesaka pouvoir. Na mutu oyo asengeli akambaye. Donc elingi koloba article 64 de la constitution oyo epesi biso privilège wana ezali droit ya mutu nyonso babengi congolais zaïrois. Il faut telemela makambo. Mais toza wana te pona kobondela ka bango makambo ya ba grand prêtre boye mukonzi tel beaucoup ça batuka banzambe biso tolingi yango te. Tolingi yango ata mokete. Alors sur le plan biblique, sur le plan biblique, na bino na ngai toyebi yango bien nzambe mwana nzambe Jésus na croix alimbisaka moyibi. Mais à ma connaissance personnelle, na yokate na monate epai nini Jésus a bixaki très lokola neti Juda. Atikala jamais ko bixada. Atikala jamais ko limbisa Juda. Donc biloko mibale ezana mokili oyo ba limbisaka te bandeko na ngai ezali ndoki na traître.
na traître na ndoki baza bato balimbisaka bango te. Balimbisaka bango te, bato wana mibale. Esprit wana mibale balimbisaka bango te. Donc ndoki azali ndeko ya diable. Traître pe azape ndeko ya diable. Yango moni adage moko ya arabe baloba, il vaut mieux laisser passer un policier qu'un traître. Donc laisse passer, laisse fuir un policier qui a commis un gaffe, mais ne laisse pas passer un traître. Je pense que vous allez arriver. Hein? Vous comprenez pour comprendre que dans le monde entier, il n'y a que chez mon peuple, chez moi, dans mon pays, où les pardons qui est un mot très puissant, un mot très puissant, par les mots puissants, il y a le pardon. Même dans la Bible, le mot pardon est très très puissant. Pourquoi? Parce que ça libère. Ça libère. Ils ont libéré en même temps. Yo mutu zako pardonner, na mutu oyo asengi yo pardon. Alors moana, ils ont utilisé comme pambate. C'est très 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 délicat ya utiliser moana. Ya ko pardonner mutu. Acte wana pona ko sala yango, ba sala kango. Il faut ça avec sincérité. Donc, mon pardon de konangai baliangando, acte wana, basale la kayango, il faut ça avec sincérité. Il faut ça sincère de toi-même. Et puis, moutou, il faut senga pardon. Pour senga pardon, il faut reconnaître le mal que tu as causé à l'autre ou sur l'autre. Muto za kosenga pardon, muto za kosenga bolimbisi. Il faut tant za kosenga ya muto pardon, ils te que pour répéter les mêmes bêtises. J'espère que vous êtes en train de me comprendre là où je vais en venir. C'est là où nazo kende. Hein? Donc, bande konangai, le kamnazol valabino, et salinga mo mawa, et salinga pe mo pasi, mais salinga pe na mawa. Parce que tout ko pardonner ndenge wana te, batu, oyo batako sala biso mabe. To pardonner combien de fois dans mboka wana ya? To banda ko continuer ka ko pardonner kaka batu boye. Peuple congolais, peuple zaïrois. Il faut beaucoup comme na tema ya makasi beaucoup pose à la dure pour to bimisa mabele na biso to botola mabele na biso na ba Rwandais. On doit utiliser la violence pour to botola mabele na biso wana oyo eza mabele na biso Congo, maman na biso Congo to batela yango pour na biso. Nous devons appliquer la violence. Tous en a pitié na mutute. Biso peuple mokonzi to lo bakayango polele. Nous ne pardonnerons jamais quelqu'un qui nous a fait du mal, autant du mal. Donc pardonner batute. Hein? Donc pardonner batu ya mabete, batu babomi peuple congolais, batu babomi peuple zaïrois, batu yo ba violer ba mama na biso, batu oyo ba kotina na trahison, ou to bengi ba politicien. Patrick Kimbo, Pamba, bonsoir à toi. Bat Oyo, bat trahir, bat Oyo, ils sont prêts à tout sacrifier, hein, à sacrifier son peuple, à sacrifier son pays pour des miettes, pour un peu de richesse. Batouana, toko pardon kabangote, bandeko nangai. Tala isika to sisi bango mayele. To silisi bango mayele, lokuta na bango to comme si bango na suka ya lokuta.
ou te ma passe dans un angle parce que bino tout bolandi to yebi makambo zoleka na Congo ndenge bazako ndenge ba Hippolyte Kanambela Joseph Kabila na ba Félix Tshilolo oyo bazako sakana na peuple bazako dribbler peuple tout le temps bazako kosa peuple pour na moyibi na bango pour na ba richesse na bango pour ba s'éterniser na pouvoir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu fabriquer pour garder leur pouvoir, pour rester à la tête, au sommet de notre pays. Tala ninga bazako sala lelo oyo Félix a préféré na maman nae Malata ba préféré ba kosa peuple. Hein? Ba kosa peuple, ba dipe peuple. Ba comme ça peuple ti ninga ba population ba comme même sur ba comme kolia ka babele parce que mbongo ya kusomba lipezo kokate bato bazo préféré basomba mama belé wana tolia ko baliaka na o basi azem baliaka parce que au moins yango ils ont coûté peut-être en sous 300 francs congolais ou 250 ou 400 francs congolais. Donc a vous préféré asomba mama belé wana baba belo bateka na wenze ou ba mama azemi baliaka po chaka na monoko po alia parce que mbongo ya kosomba lipa ezokokate. Tala niveau oyo Félix Tshilolo a komisi biso hein na bandeko na ye famille Tshisekedi ndenge ba komisi biso bongo mutu ya ndenge wana na yo na ngai biso batozo mona pasi ya kobundela mboka wana butu moi lelo oyo soki makambo e bongwani to limbisa butu ya ndenge wana oyo a trahir peuple na ye hein oyo a trahir peuple na ye na niveau oyo yake azako nier même nini assassinat nini comment est-ce qu'on appelle ça encore génocide il y a peuple naïe Mandeni Dorcas bonsoir à toi bonsoir maman Bibiche Masombo bonsoir maman Lisa Mutombo hein? Bande ko ngai Félix azande ko na bisote fuboye balikambo wana Félix a nié ba mort congolais a renié bango na Rwanda alobi kezali ba dégâts ya ba dégâts mo collatéraux. FM Les Sages bonsoir à toi et merci d'être là Fabro. Vraiment mutu ya ndenge wana bokwele mawandeni mutu ya ndenge wana bokupardonner ndenge mutu oyo azobomisa bandeko na ye entourage na ye ya baloba pour na pouvoir na ye des centaines na bato bakufi bato bazokufa na bavion na bacrash 2 fois bakufi na bavion bato bazokufa na bapoison bazako boma bato na sima na ye mais azako mona yango te yazomona kaka pouvoir na ye oyo ba Rwandais ba pesi ye oyo ba Rwandais balingi ke ye azala wana comme lilingi ya pamba sans pouvoir mais à couvrir bango à jouer rôle ya bouclier à chauffer siège chaise fauteuil présidentiel il y a Hippolyte Kanambe Boazonga sans pitié donc azali on a sans pitié azali ko rendre ba hommage na ba Paul Kagame Hitler muto ya bengisi vraiment Hitler ayati na kati ya mboka na biso na stade de martyr hein muto ndenge wana peuple mokonzi ya kotikala jamais kolimbisa toza na mwa berere na biso mais oyo wana tokolimbisaka ye te aza ndenge moko traître na ndoki na démon na diable baza bato moko balimbisaka bango te me bandeko na ngai oyo kamisi ngai nalandi discours ya président Martin Fayulu mafa mais toboyi te toyebi ke azali un chrétien mais
nango na bandaki na makambo na bano yebisa bino ke boyeba ke nzambe mwana nzambe alimbisaka moyibi na yiba soki biloko nini bambongo soki biloko nini mais alimbisaka ye na croix mais atikala jamais kolimbisa Judas. Et ça se mérite les pardons, ça se mérite. Et quand tu veux, comme c'est un mot très puissant, c'est un mot qui libère. Pour toi, si quelqu'un t'a fait du mal et il vient te demander pardon, à ce moment-là, vraiment si tu avais l'amour de la personne, ou que la personne t'avait fait vraiment du mal, mais à un certain niveau, tu peux toujours le libérer. Tu peux toujours le libérer en le pardonnant. Donc tu peux pardonner. Et quand tu pardonnes la personne qui t'a fait du mal, la personne va se libérer mentalement. Et toi, de ton côté aussi, tu vas te libérer aussi de la charge, de la rancune, de la colère que tu en avais sur la personne. Voilà donc... oui, nayoki yango ndeko nangai mopepelu koki nayebi toyebi ke Chilombo azali awa. Oui, ça c'est vrai. Toyebi ke azali awa. Mais lokola za mutu ya ba problème, aye ya ko bombama, aye ya ko batama, pe ya ko mona na te. Akomona na te. Donc biso toyebi toko régler na yeba compte. Il arrivera un moment où nous allons régler des comptes avec lui. T'inquiète pas, mon peuple, le coquille. Kalaté. Voilà, donc, le pardon, c'est un mot très, 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 très délicat. Donc, Namokili, il faut qu'il y ait limbisa. Pour ce que limbisi, c'est bon. Mais, limbisaka, il faut moutoya ko senga yo limbisi. Mais si la personne, comme Félix Chilombo, ne demande pas pardon avec tout ce qu'il a fait, il a triché, il a fait une vraie grosse tricherie dans le monde. Lui et Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. C'est connu dans le monde entier. Le président Martin Mafa, il le sait aussi. Tout le monde le sait. Même les soi-disant les hommes de Dieu appartenant à l'église catholique. Sauf peut-être l'église de réveil. Ces gens-là, ce sont tous des aventuriers. Il n'y a pas des hommes de Dieu dans notre pays d'ailleurs, de toute façon. Hein? S'il y en a certains, c'est des gens comme le cardinal Monsengo, qui ont dit la vérité, des gens comme ça qui ont dit la vérité et continueront toujours à dire la vérité. Moi, si je ne viens pas te demander pardon, c'est pas la peine de me pardonner. Parce que dans moi, vous ne savez pas si j'ai changé ou si je n'ai pas changé. Félix a causé du mal. Félix Chilombo a causé du mal au peuple zaïrois que nous sommes. Regardez comment, regardez dans l'état et le pays maintenant. Et qu'est-ce que ça va changer si aujourd'hui, vous dites que oui, moi j'ai déjà pardonné, hein, pour tout ce qui concerne les élections de 2018 et que je vais aller vers le futur et j'oublie les passés. Non, ça ne marche pas comme ça. Tala niveau yo bandeko langai ke ozona ke makambo biso to pour chaque politicien. Tala niveau to komi bandeko langai. Oh, excusez-moi. Oh là là. Excusez-moi, j'arrange un peu. Voilà. Il y a eu un gros accident, donc on a failli perdre notre caméra à cause du vent. Un instant, ne quittez pas.
Ne quittez pas, je vais ranger. Je vais ranger un peu les choses. Voilà. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, bandeko na ngai, te les kamna zoloba, les kamna koloba, vraiment, place vous avez mon ke, ba déception sur déception, tout ça, vous avez déception, il y a des politiciens. Ça commence à faire un peu de trop. Donc, mais, en gros, dans les cas de orgueil oyezana Félix Patrick Kembo, orgueil oyezana batu ya idepest oyo lelo oyo bakomi bango na bulu yeke bozomona makambo ndenge ezokenda mboka na biso sikoyo. D'abord, ils ne savent plus batu ya idepest wana, ils ne savent plus où ils sont, où ils se trouvent et où ils vont aller. Les gens de l'idepest tala ndenge baza ko tourner à rond, tala ndenge baza ko bundana ka bango na bango. Ils savent plus s'ils sont dans la majorité ou ils sont dans l'opposition. Donc, ils sont dans les deux à la fois. Est-ce que vous avez un mboka ya est-ce que vous avez un mboka oyoke sur le plan politique? Mboka mobimba, on dirait qu'ils sont en opposition. Ils sont en batu oyo, bazo gérer yango. Mais quand on a monté à moto yo sengela qui a géré yango, président na bango 15%, aza même pas président. Aza même pas président. Mais bango bazo considéré comme président. Quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Un pouvoir sans pouvoir. Mais tala bakomi ko bomana bango na bango. Une aventure jamais vue dans le monde. Et puis balingi to kende na rythme wana. To kende na bango na rythme wana. Jusque quand? Yango biso lobi. Fini na kozala na fanatisme. Tokoki jamais kozala na fanatisme. Bandeko na ngai soki bolingi to kangola mboka wana. Il faut to longa na fanatisme. To bima vraiment na fanatisme. Pour fanatisme wana e bomi mboka. E bomi mboka. Pona nini ba pesi yo moi $10 okomi fanatique. Komi si mutu na nzambe. Bref, nazongi na niveau ya makambo na bana koloba. Donc le fait que Martin Fayulu comme peuple oyo biso bato tout peuple congolais bavotaki ye, oui, tondimaki ye, tondimi ye na poa wana. Mais biso tolomonaki ke vérité ezali et que a profité te na ela wana oyo peuple na acte wana peuple asalaki pona ye sur le plan démocratique pona ko solutionner problème ya peuple zaïrois. Voilà. Donc il a tellement mis du temps où il sali que biso sikoyo totali tribunal tokozala sima ya moto moko le sisute. Et si je dis biso il sali kaka biso peuple moko cité, mais ba peuple oyo bazala sima na biso oyo ba comprendre nini ba enjeu oyo ba comprendre ba enjeu politique ou tout ça ko mener ba enjeu politique aux mboka na biso. C'est comme ça qu'il faut agir. Il faut toter manandenge wana. Parce que les mêmes politiciens ils ne font que du va et vient, du va et vient. Et ça pona ba telemisa biso sur place bango ba profiter ba s'enrichir ba dit n'importe quoi na bango et que biso zalawana to continue toujours à souffrir. Nous voulons avancer, mais nous allons avancer avec des gens
des gens qui veulent avancer réellement. Tolingi bato oyo bazo bondela mboka na ndenge ya bosolo. Parce que na tango oyo l'église au milieu du village ezalaka te. Ni na ba politicien, ni na ba journaliste, hein? Et ni na ba patriote, bana mboka ba patriote. L'église au milieu du village, je répète encore, l'église au milieu du village ezalaka te, ni na ba politicien, ni na ba journaliste, ni na bato babengami ba patriote. Donc peuple oyo bazali voué pour la pour défendre la patrie. Donc église du village au milieu du village ezalaka te. On doit fonctionner avec la vérité. Alors, les politiciens, il y a biso, bombeli biso tellement de vérité. Boye bisana no biso ba politicien. O biso o bino batbola na ngaya. Est-ce que ba politicien oyo to yebi ba leader ya politique. Hein? Ba truko ba Jean-Pierre Bemba. Ba Jean-Pierre Bemba. Ba Mozito. Hein? Ba Martin Fayulu. Bato nyonso to yebi ba o ba benga ba grand leader. Pour le temps ba msusu te, pour ba msusu bazana bango bata bikolo msusu, mais ba s'infiltrer ba yakaka, ba on peut ba comment kaka ba leader politique. Boye bisanga na kata ba politicien wana. Pourquoi ba lobaka teke Hippolyte Kanambe c'est un Rwandais? Pourquoi ba lobaka teke Zoé Kabila c'est un Rwandais? Jeannette Kanambe c'est une Rwandaise. Une Tanzanienne, baouta na ba Tanzanie, baouti partout, basala même comment formation militaire na ba Tanzanie partout. Pourquoi ba leader oyo ou baso bondela oyo ya solo, ce baza ba politicien ba leader, hein, ndenge to yebi bato ya ba mboka mususu oyo na ba leader politique ou baza ko bondela mabele ya ba mboka na ba. Nakao tokomi, c'est comme si nous étions en guerre. Et d'ailleurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les Rwandais et les Ougandais, contre les Soudanais. Bato baza ko s'infiltrer, baza ko kota na ba est partout. Ba côté na niveau ya Centrafrique, ba kota na Équateur, ba Rwandais ndenge ba kota na Nord Kivu, Sud Kivu, o baza ko bomba ndeko na biso na ba Beni, Butembo, Ituri et consort. Hein? Ba Soudanais ndenge baza ko kota na ba ouele kuna ba baza ko kota na ba Kisangani, nani ba Zambien oyo ba koti na ba Katanga, tout ça. Donc plus de cette armée ba s'infiltrer na mboka na biso. Ba s'infiltrer na mboka na biso. Hein? Oyo baksa ONU oyo bobengi MONUSCO ezalaka branche armée ya occupation. Parce que baza ko jouer rôle moko ya ko sakanate, baza ko jouer rôle bango baza ba businessmen, baza ko sala business na bango, ya vente ya ba armes, baza ko jouer rôle na sur le plan bazo jouer rôle sur tous les plans, hein? Ya ba vente ya ba armes, bazali ko déplacer ba armes, baza ko déplacer ba logistique. Donc sur le plan logistique, baza ko déplacer ba militaire ba mercenaires rwandais, baza ko déplacer ba mercenaires ougandais, baza ko déplacer ba mercenaires soudanais, baza ko déplacer bango ko faire ko véhiculer bango na kata mboka wana. Baza ko cantonner banani peuple autochtone, peuple congolais, peuple zaïrois, oh bazana ba est partout, baza ko tia bango na ba camp, baza ko linga te ba bima, baza ko tia bango na ba camp, et dans l'entretemps na mboka soki etikali polele bato baza ko infiltrer ba soldats baza ko infiltrer mboka na biso, baza ko placer bato na bango, ba peuple na bango partout, ndenge balingi. Donc trop c'est trop. Tout ça c'est qu'on a tango yako, tout ça c'est na tango ya mawate, tout na tango ya mawate, tout ça na tango ya pardon te,
na bato wana ya on a lobika ke Félix Tshilombo ye muto azo sala tout pire que Hippolyte Kanambe pour tout se retrouver pour mboka na biso ezala et se retrouver encore dans na ba situation toza na ngodi ya Zéro Bilel. Bonsoir et merci d'être là. Bango baza ko jouer rôle wana. Félix Tshilombo baza ko jouer rôle wana mado malumana. Hein? Félix Tshilombo aza ko jouer rôle wana yake mboka na biso et comme cadeau ya ba Rwandais et puis cadeau ya ba multinational. Ba multinational bazaliko piller bazako spolier mboka na biso à travers ba Rwandais, mais il faut mon nombre ya ba avion oyo ba petit porteur kitaka na est kuna pona ko piller ba minéraux na ba métaux précieux na biso mawa mingi des milliers de tonnes oyo ezako kende. Hein? Non, trop c'est trop c'est trop. Des milliers ba camions oyo katana ba kakasumbaleza. Pas moins de 300 camions par jour. Pas moins de 300 camions par jour. Nyonso wana kaka po kuya ko piller ba minéraux na biso. Et Félix aza ko lekisa biso tango. Hein? Yako distraire peuple na biso, peuple zaïrois. Et que peuple yango pe oyo monsieur tozali ko conscientiser bazali conscient, mais monsieur balingi même kozwa conscience te baza ko mona baza ko yoka, mais balingi ko prendre conscience te. Donc peuple, nous devons nous prendre en charge. Il est temps qu'on doit vraiment se prendre en charge parce que trop c'est trop. Bato wana bazali bato oyo baye pona ko nyoko na biso toko tika la ko gagner loko moko te na ba procès na bango procès na bango bidon oyo bazali ko sala. Et dans tout ça, où est l'intérêt du peuple zaïrois? Aucun. Dans tout ça, où est l'intérêt du peuple congolais? Aucun. Bukangi bakamere, bukangi tout ça. Mais où est l'argent? Il faut mbongi zonga. Mbongo ya peuple fait zonga. Mais non. Bako sala ndenge wana, bako distraire bateau. Et voilà. Dans l'entretien, bako sala makamususu. Butumoyi bakutanaka. Félix Tshilombo naba en tant que traître na bato wana bato na ye ba Rwandais bakutanaka tout le temps. Alors et comme singai et comme sibiso que président Martin Fayulu a kende ko pardonner mutuloko a Félix Tshilombo. Même les bons dieux n'a jamais pardonné. Le bon Dieu ne pardonnera jamais le diable. Un diable. Parce que Ndoki azali esprit ya diable. Démon azali esprit ya diable. Très azali ndeko ya Ndoki. Ndoki azali ndeko ya démon ya diable. Donc pardonnaka jamais traître. Un traître partout dans le monde, il finit toujours par être zigouillé, pendu. Bato wana ba bato ya ko pendre. Bato ka ba Félix Tshilombo ba bato ya ko pendre. Alors tokoki ko bosana le passé ya bato wana te. Tokoki na bango boye kaka boye poto tina suka bali bato futo kaka bango. Chance na bango et vous allez que prison ya Libela. En dehors de la prison ya Libela, pendaison sur la place publique, la Pont Gabé. Alors vous, pour vos intérêts propres, pour vos intérêts politiques, vous allez croire dans votre sikoyo parce que vous voulez aller aux élections. Vous voulez encore une fois de plus aller aux élections en 2023. Et d'ailleurs, à ce que je sache, na oyo bisoto yebi bisoto au bout de la mboka oyo na peuple mokonzi il y aura plus jamais des élections sans que nous le peuple nous puissions récupérer, nous réapproprier
notre pays en bonne et due forme pour tout sa démocratie, tout sa démocratie, pour préparer les bonnes élections une fois pour toutes après 2020. Parce que d'ici fin 2020, il faut qu'on en finisse. Mais vraiment, il faut qu'on en finisse avec tous ces bordels. Bordel tous les occupants doivent déguerpir avant fin 2020. Donc, parce que l'ennemi nabiso, seul ennemi nabiso, il y a peuple que nous sommes, et ça c'est des politiciens. Les politiciens, ils ont éclairci le peuple, ils ont talaka intérêt dans la politique. Il y a Seni wana, Italie bisoté. Pour le moment, Italie bisoté. Tala, bozoli ngabo ke na élection, mais basi ba chelibino remplaçant ya nanga oyo ako gérer Seni. Bogole kawapi. Tango tolobaka. Boyokaka, mais vous ne faites qu'à votre tête. Bolingi kaka, bon même battu dans la élection parce que c'est là où vous vous retrouvez. Ça fait un moment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au pays sur le plan politique. On n'a jamais entendu une déclaration de quelqu'un parmi vous les politiciens. Il y a côté les méla, il y a côté baket, boyete boy. Mais bozotika, makambu izako salama, nengi kaka izako salama wana. Tile loyo. Makambu izako salama au bon vouloir, il y a ba Rwandais ou il y a ko gérer biso. Ba makambu il y a ba coronavirus. Botala ndenge baza ko gérer yango na mboka wana. Botala bino moko ba politicien ya lokuta ferreux, ba politicien o ya miyibi, o ya bandoki, o ya ba criminel économique. Oyo bazali soutenu par Félix Tshilolo. Batu oyo bazali soi-disant na tête ya mboka wana. Mais biso toyebi ke ba Rwandais bato bazana na sima na bango. On leur demande de faire des choses, mais des choses tellement bizarres que tout le monde voit ce qui se passe en RDC. Ça n'a jamais normal à quoi valer en côté. Normal à quoi valer en côté. Mais nous ne sommes pas dupes, nous savons. Nous les savons. Nous les savons. Tout le monde, ici, je suis en train de parler de tout politicien. Je ne fais pas une distinction quelconque d'un politicien ou à l'autre. Je dis toute la classe politique. Toute la classe politique, sans exception. Vous ne nous rendez pas un bon service. Vous allez rendre un bon service à peuple wanate. Pardon. Donc, les politiciens, place Nabino, vraiment dans Mboka wana, ezate. Parce que Moutounete Tshilolo, azali impardonnable. Ezala ye, ezala, batutu, oyo, bazali wana, moyen kotanga bakomo na bangote, bamende, batusa, batutu, oya PPRD, ya FCC, ya INC, IDPEST, bino tout, bango tout. Ba politicien na ba député oyo bazana na Sénat ba sénateur na ba député bazana assemblée tous des bonobos des chimpanzés bino tout vous êtes des impardonnables et vous allez payer cher parce que trop c'est trop oyo boza ko sala na ba assemblée oyo boza ko sala tout ça bon exagérer bolekisi donc tu peux pardonner comme tout mon côté. Tous les politiciens, mon côté, oyo, asa kubunde la peuple wana. Tous les politiciens, mon côté, asa kubunde la peuple wana. On ne peut plus croire en vous. C'est fini. Trop, c'est trop. Tosili sibino mayele ya lokuta. Tosili sibino mayele ya lokuta.
toyebi bien que vous avez toujours espéré qu'il y a une élection. Et c'est là où vous vous retrouvez. Et c'est là où c'est là votre c'est ça votre terrain de prédilection. Mais vous ne nous aurez plus. Biso tolobi boye. Tolobi boye. Biso babundeli mboka tolobi boye. Sans kobundela mboka na ndenge ya bosolo. Sans la violence, on ne retrouvera pas la paix. Nous allons utiliser la violence. Parce que violence contre violence, ça occasionne la paix. Et paix, ça ka paix. Parce que ceux qui mutazo la violence, yozo la yekaka. Merci beaucoup. Zambia Kosala. C'est la situation dans laquelle nous continuons à vivre. Et puis trop c'est trop. Chaque chose a un début et une fin. Il y a toujours une fin oyo. Une fin oyo avant fin 2020. Beaucoup mona oyo beaucoup mona. Toloba kakaboye, mais biso toloba kabo solo. Trop c'est trop. Donc ba ventire aux sala. Tukosilisa yango ane oyo. Tukosilisa yango ane oyo. Bonyokoli peuple wana bo sakani na peuple wana. Batu ba komati na niveau ya kodefaka mapa. Et vous trouvez ça normal. Et vous dans vos limousines, vous roulez carrosse, hein? Na banda kuna bina minene climatisé, hein? Ben, heureusement que le coronavirus est là pour nous bloquer bien tout. Pe bozako yo que la peuple on a mawate. Même en plein corona, bozako continue ko boma bango les choses ko somba bibembe na ba mama yemo partout. Pour vendre, bozako ko somba ba bibembe na ba famille. Sacralité ya biso, ya peuple bantou. Bo détruire yango. Bato yo baza moué azali mutu oyo avant que na lilita na ye esengeli azala na ba mwa ba honneur, ba cérémonie wana. Ba cérémonie funéraire, ba biloko wana, il faut qu'on respecte moué. Mais comme si biso na niveau oyo Félix Tshilolo na batu na ye ya soi-disant riposte ya virus ya coronavirus, hein? Batu loka ba docteur Muyembe gauche, hein? Ba iteni elamba ba ministre wana ya santé soi-disant. Vous allez continuer à rouler peuple sur ba millions de millions, plus de 138 millions de dollars. Il y a un organisme privé, hein, il y a pharmaceutique. Bosi ba mbongo ebele ya ba Bill Gates aza ko kabola bino na mokili pour détruire une bonne partie de la population ya ba Congolais. Ya ba Zaïrois que nous sommes. Ba mbongo na boza ko lia lelo oyo. So botali na ba image bokomona batu ya riposte, hein, ya COVID-19. Batu ya riposte ya COVID-19. Na ambulance na bango ba sali grève lelo baza ko tambola 3 mois impayés bafuta bango à 1 mois, mais bato bango bazo so ba risque wana bango bato bazo ko zuela bango bango bato bazo kenaka soki pe ko contaminer bato na ba vaccin soki banini bobo ya ba vaccin na mboka wana eza ya kokufa na bato wana ou bazo gérer bino botika ko betela ka bango maboko. Il est temps que vous vous mettez debout pour une dernière fois tout si la na bato wana. Tala makamba coronavirus ba profiter na mpo ba ya ko boma les subiso
Zando, babotoli bino, zando, bateke na batumsus. Tout ça, ce sont des éléments déclencheurs où il faut permettre na bino, bande konabiso, bobima, botelema. Mais ceux bobini, bobima kama boko pambate, bobima kana bibundelio et sengeli. Ba cocktail molotov et consort. Pourquoi bobima kama boko pamba? Ceux qui babomi bino, 5, 10, bozongi bokena bandako. Sortez une fois pour en finir et revenir chez vous avec de bons résultats. C'est ça le plus essentiel, Thierry les commandos. Bonsoir et merci d'être là. En tout cas, bande konangai, on a une solo na bino lelo, dans ma minute tout ça maki. Et yango wana, vous partagez en tout cas vidéo oyo. Vous partagez vidéo oyo partout pour bateau balandi teba ko kolanda. Vraiment beaucoup de kolanda ngotena bokoto TV avec notre réalisateur Steve Manungwene oyo azali na machine, peut-être aussi na tolo belavi ya Papigen bande konangai to telema parce que makambo zole kana mboka na biso. En tout cas eza makambo eza ko sala pasi na motema, eza ko sala pasi na motema, et que biso soki to continuer ko talaka bato wana bazo continuer ko sakana na peuple wana, ça ne va pas marcher du tout, ça ne marchera pas du tout. Et comme le kola mboka bobimi kuma kaka d'étranger bango kaka bayaka soki aye lelo lobi akomi millionnaire, soki aye lelo lobi akomi millionnaire, bato lokola ba libanais ba Jamal, soit disant parce que ba Jamal comme ça pour rien, millionnaire en dollars, ba 57 millions za kokenda kana mboka na bango, pendant que biso moko bana mboka tozali wana mais tout ça na ba millions te, tout ça la ka ba étranger ba kamere baza koya na mboka wana ba koma ba millionnaire bazo kamba ba mbongo na bango na bato na bango ba n'importe qui bato tout bazo ya ba millions. Alors liloba soki ezali kaka ke bandeko na biso ya ba soldat bino bato oyo bolapandai mpo na mboka wana. Thierry le commando comme ça message tozali na besoin na bino, hein? Des soldats, des vraies phases oyo mboka wana. Il faut récupérer mabele na biso Zaïre, les vraies phases, les véritables phases. Forces armées zaïroises oyo bopanza na mokili mobimba, toza na besoin na bino. Il faut bosala eloko na année oyo totikali kaka na 5 mois 4 mois 5 mois. Il faut que ça la quelque chose pour le peuple zaïrois. Bon, on est bien que peuple azako bunda mais azako kokate makambo yo esengi pe na bino basoda, hein? Botala bokota masolo oyo, bokota na ba masolo oyo, hein? Commandant Ebawa Losako, hein? Mbunja Mabe, bataillon Mbunja Mabe Losako, bo solola to solola to zala na bomoko. Et il faut que les mena mabele na biso wana to zala ba patriote jusqu'au bout. Donc puis bas bandi kuna biso ba soda oyo bala ko bunda obuza na kati ya mboka, bozo quand même esprit, beaucoup de ça esprit. Vous allez kaka na sima bato ate ba pesa kabino ba $100, ba $60 chaque fin du mois. Oui, Ngoya Eminence, bonsoir à toi. Beaucoup de la bango esprit, bo bunda côté ya peuple, bo balola minduki contre banguna na biso. Botika peuple wana abima akangola mboka wana. Na article 64. Article wana ils ont permettre et pesa privilège et pesa pouvoir na peuple. Pour peuple on est face à la yango. To bouter dehors, hein? To mettre hors d'état de nuire bato oyo baza ko nyokola mboka wana. Sinon te to ko tikala ka ba esclave ya libela. Ce qui to leki 2020 oyo et que to sali loko mokote boye baké
l'élection et qu'on y a libérer jamais Mokawana. Politiquement parlant, les politiciens, ils sont des morts vivants. Donc, totalement, la mboka na biso. Bokabola vidéo oyo. Nenga na yebisi non attente sur le limuke. Bokabola yango. Bopanza vraiment. Hein, parce que trop c'est trop. En tout cas, pour na biso peuple mokonzi. Toko contaka jamais na ba politicien. Parce que classe wana, il y a que des pourritures. Bazali toujours, bango tout bazar dans le système. Mon côté azali na pitié ya peuple wana. Mon côté azali na pitié ya peuple wana. Parce que so azali na pitié ya peuple wana, bako ki ba telema. Bako ki ba telema ilongo na peuple. Mais tomoni mutu mon côté azali na volonté politique et stratégique. Mon côté azali na leadership ya ko telema la peuple wana. Bango tout bazo viser ka élection. Parce que suka tomonika ake bakomi kokenda lokola bakene ko travailler na chilolo. Or peuple azali sous député, peuple essaie à comprendre, peuple a dit que chilolo travaille avec les Rwandais. La preuve en est que bozomo na bino moko il dépeste hein ba taliban otobengaka ba fanatiques aveugles. Il y a idépeste tala nenge ba koma na bulu yeke bayebi esika ba utite esika ba zalité na esika ba za kokende bayebi te. Ils savent plus s'ils sont dans l'opposition ou dans la majorité. Mais et pourtant celui qui est à la tête du pouvoir entre guillemets c'est leur chef au nom de Félix Tshilombo Oyo Azali soi-disant dans Moutou Amboka wana. Mais jamais ils arrivent à les critiquer, jamais ils arrivent yako reprocher yako lobela vérité. Mais bazako kenda à gauche, à droite pour na mélanger peuple Oyo ayebi vérité yako benga na Tshilolo na Hippolyte Kanambe ensemble. Mais bango baza ko mélanger ka baza ko essayer hein ko mélanger peuple wana na cause na bango ya ko défendre Félix Tshilolo. Et pourtant Félix Tshilolo c'est un démoniaque oyo azali elongo na ba démon ya ba Rwandais oyo balingi babotola biso mabele. Mais mboka wana restera un et indivisible. Mboka wana depuis bokoko na biso bako kabola ka yango te. Biso babundeli ya mboka tokozala kaka wana toko surveiller bango tina suka pe bako kokosa lisu biso te tokomisi lokuta na bango na suka badeko na ngai ingeta isika bozwami na suki wana pona lelo. Au prochain numéro. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Partagez s'il vous plaît. Yaidi Bolombo, Greffe international des peuples mokonzi. Ciao ciao ciao. Tokomi Mbalasima. Merci beaucoup. Ciao ciao.